Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà, salut, bonjour, bonsoir. La grande famille de BBC Mpoï TV. J'espère que non, vous allez bien, bisopé par la grâce de Dieu. Non, bah toujours que non, sa grâce nous suffit. Voilà, côté à aimer partager, ceux qui ont liboso, s'abonner et que ça va vraiment bien. Je m'excuse la grande famille pour la voix. Kosu, rime, fièvre, et voilà. Changement de climat, quand on est dans le bas qui mène à déjà soukir, ça va aller. Juste pour comprendre, juste pour comprendre. Donc, il faut rater, qu'on la moussalate parce que ils obligés biso, voilà. Alors, vous supportez voix parce que nous avons moins kosu via changement de climat, voilà. Merci Nabandi Konyo so bazo comme la biso. Merci Naba Opé bazo fortifier biso. Merci Nabandi Kopé babé maman BBC bonne guérison. Merci Nabino, vraiment ça me va droit au cœur, voilà. Famille Libota toujours. Je vous aime. Shalom Nabino, hein. Shalom famille Libota. La Chine on est ensemble les péchés. Je vous fais des gros bisous. Voilà, quand à aimer partager, ceux qui ont la liboso, s'abonner, quand on est tout le barawan, ils ont toujours slogan Nabiso. Voilà, Bandeko, je crois, titre Nabiso Bomoni, photo et miniature Nabiso P Bomoni. Maman Nabiso, servant de Dieu, corps du Christ et tout. Maman Blanche, Oyoaza, Madame, moi aussi, à pasteur Nabiso Marcelo, Biso Nosoto qui. Décénaï depuis hier, kaka hier wana et BBP Salinini et Kiti Kinshasa. On nous informe, Yakoloba Keno, Maman Blanche a koufaki kaka hier wana mercredi. Maman Blanche a koufaki depuis lundi. A koufaki lundi, mais babouya ki ko annoncé. Vu que aza déjà personne a yebani pour alerter batouté. Bomi tout na bandeko. Tozo qui information à liwa ya Maman Blanche, c'était hier vers 12h. On nous apprend que non, Maman Blanche a koufi. Et kaka hier wana ebembe et Kiti Kinshasa. Or, soki muto a koufi et zoakapé tant pour na kosa nini pour na kosa ba démarche ya que non ya korizonga. Et pour votre information, on nous a informé que non a koufaki depuis le lundi. Akufaki depuis le lundi, bagardaki information pour communauté ezala na paniquité. Et on nous a encore informé, soit disant que non, lorsque m'a informé qu'il n'a ni pasteur Marcelo, que moi si na koufi, aboye qui n'a nous bâti moi si na morgue. Aboye qui n'a pas bâti ka abongo yemoko aya. On est à la source d'information. Alors, notre maman bandeko toza pe bana mikete so to bito réfléchir ba informer biso que non muto akufi na 12h ba informer biso soit disant kufa qui 5h 12h ba informer communauté na pourquoi déjà ebembe kiti allez-y comprendre ezala na ba démarche moko ba sala kawana so ki muto akufi surtout na mboka mupaya, c'est-à-dire lorsqu'elle était morte le lundi. Mardi, journée à mardi, nous c'est ça qui journée au bandé ko salaba, bandé ko salaba démarche nous so et voilà le mercredi ndenge nous autres bandé ko zonga le mercredi ndé ba jija ki bon ko sa nini ko informer communauté. Alors hier bandé ko biso kandé to travaillaka. Bon comprendre nga elo mona oluba. Biso to travaille sur les réseaux sociaux.
il y a d'autres personnes au monde qui n'ont pas bien que non. Maman BBC, likambo eza boye. Lokola nga maman BBC, ceux qui likambo na maîtriser te na oya olobango te. Na oya olobango te. Kena ya na bana kokosa na bana ka koya kosali na ya kokosa makambo ko boye c'est pas bien. Alors ceux qui na na likambo, eza source d'information mutu peza benga ebsinga. Oh lobi na ki ko yebsa bino ke non, ba lobi ke non notre maman a coufi na problème ya nini ezaki BBL. BBL c'est-à-dire que non ya liboso so ki rata oyo akendaki soki na check-up wana après injection ya kokota na scanner ntango akoti na scanner nda akufeli na kati ya scanner. Il y a après émission na nga na salaki lobi ndeko moko mpe ayaki kobenga nga na butu, c'était vers 23h alandaki émission na nga alobi maman BBC eza ya solo te keno akufi na nini na situation ya koloba ya BBL. Et ça situation nini il paraîtrait que non maman Blanche déjà azalaka na problème ya ba kyste ovaire et lo mo bongo. Bon moi je naza vraiment na monde wana été ya médical non naza ko na ba audio mais na oki kokota sa ba audio ya de côté parce que aza responsable et puis elle a vraiment vie à réseaux sociaux. Alors il y a informa kinga alors que non maman ba opéra est déjà ba kyste ce qui a ba vert. Alors oya kenda ki ezaki on dirait ce qui check-up ce qu'il fallait ba refaire et ce qui n'est qu'à ndenge moko na lisolo otoloba ya BBL. Alors lorsque ba injecta qui a supporta qui anesthésité, lorsque batuba qui anesthésie a supporta qui anesthésité yangonde akendaki. Alors moi personnellement j'ai beaucoup de respect na maman pasteur na biso. Analyse nanga je vais pas insulter na se moquer na lobby parce que eza musala tozo sala. Liwa ya maman Blanche eza liwa moko oyo touché mutu nyonso. Loba peut-être batu oyo balingaka pa pasteur Marcelo T. Nde peut-être bako sepela na liwa wana. Mais biso tant que tolandaka pasteur Marcelo et pasteur Marcelo aza tokyo loba ceux qui toko citer ata 10 pasteurs oyo ba prédication na bango et katamaka et belé à 30 secondes et tambola na réseaux sociaux pasteur Marcelo aza parmi. Pasteur Marcelo aza parmi. Alors, Moussala tozo sa les a kopanza sango. Toyebi sur les réseaux sociaux. Eza na batum susu bayaka kopanza sango na ndenge moko ya bien te. Na moni ndeko moko sur TikTok façon zo kende nango yango te. Façon zo kende nango yango te bandeko. To lala kanadiwa to lamuka kanango. To lala kanango pe to lamuka kanango. Liwa neti nga personnellement na koki ko se moquer na liwa ya mutu te. Parce que ceux qui mutu akufi eza un moment oyo ngai il faut sens na ngai ki bo moto esala ya koloba elle est partie abongisa ki na nzambe na ye ceux qui abongisa ki na nzambe na ye te, c'est-à-dire que non moi je dois arranger avec mon Dieu. Alors bozo kabiso nyonso sur les réseaux sociaux ndenge moko te. Le travail nous oblige, oui. Mais il faut aussi savoir manière ligne au sale l'amour. S'il vous plaît, la grande famille, vous aimez, vous partagez, hein? Vous comprenez qu'à mon gongo. Je ne peux pas me moquer, au grand jamais. Au grand jamais. Il y a mon temps qu'on finit là, non, mais de façon, bah, tout sous ma zone, mais là, non. Liwa et maman Blanche, chez elle, Liwa Moko, est touché communauté. Ce qui toyo qui m'a dit biso BBL. Toye to lobby. Et lorsque nga na yaki koloba na yaki ko betelango CTT. Na message ope batine la kinga je crois na tanga ki na lobby bien que non. Information etikali ba vérifier yango. 23h ndeko moko pe abenginga pona ko yebsanga que non eza BBLT maman Blanche a déjà un problème ba kyste de ba ce qui ba kyste en vert ba do mo bon wana yebi na ngote. Tout n'a qui pende qu'on a non.
ceux qui va opérer qui est en Turquie, il y a déjà France, bah va déjà na Mikili. Pourquoi bah ça qui est na Mikili à répondre qui a été tout comment qui déjà bah air moko tardif, il fallait répondre à Lilo. Pourquoi elle avait préféré bah, qu'elle ne pouvait pas opérer en Turquie? Alors, dans tout ça, ezalaka BBL, ezalaka crise cardiaque, ezalaka soki ba kyste d'ovaire, soki ba kyste nini yango bozolo bawana, bandeko bino boza bien te, boyebi keno musala koloba, toza libako ezangaka te. Lobi fallait na loba na ngai mama Blanche akufi na Turquie na Istanbul. Ngana ki koloba soki nini na loba nini example soki example ba bino ba to bolanda biso boza ba songer ba songi. Parfois vous devez nous comprendre musala tolobaka ya koloba eza facilité. Musala koloba peut-être plus de 20 minutes 30 minutes libako ezanga te. Je m'excuse na bande kona maman bibi si ko to comprendre te akufi na Turquie l'example ce qui l'example koto Istanbul bon comprendre kaka bandeko. Voilà. On a lobby bandeko. Je ne peux pas tant qu'une chrétienne na oki koya ko se moquer na liwa ya servante de Dieu te. Na oki jamais ko salela yango. Parce que leçon ngai soki na ko sala analyse moko ya que soit disant que non ya matanga na loba toujours bandeko eza leçon soki buninga ke zo leçon na yo wana est-ce que bongisa ki na nzambe na ye etamboli neza ki ndenge nini na se ya moi soki ya tambola ki peut-être bongisa ki na nzambe na ye yo na no bongisi te bongisa soki ya tambola ki bongisa ki na nzambe na ye te alors toi tu as encore envie bongisa na nzambe na yo. Malobango au pasteur Denis, ce qui prophète Denis, les sinabina lobaki, que basali nzambe ba okufane o mabe. Toye ba pété pas dans le prophète Denis, les ce qui za ngangai, ce qui za la mutuni ni. Malobana eza kaka toujours et s'accomplira toujours. Je crois pasteur ce qui pasteur nani baruti, nanu bakundi était non. Et voilà les matanga mususu pe ya munene ya pasteur baruti eza munene, ya maman Blanche pe eza munene. Yango ana bandeko. Tout élément en prière. Monde à l'élo, on a la ministère à combat. Je dois être franc. Il faut na loba. Je dois être franc. Il faut na loba. Monde à l'élo, on a la ministère à combat. Vous savez pourquoi? Parce que dans le ministère à combat, vous allez découvrir beaucoup de choses. Et lorsque vous allez découvrir beaucoup de choses, vous allez noter les mélanges en prière. Toza na babitumba bandeko par-ci par-là. Toza na babitumba o bakoko bakota soki bikota kota wapi. Ba parents peso ibasala nini. Entourage. Ba mboka ko mpaya o tozo ya toye tokutani kana mutu wo camarade. Nangina lobani. Nangina loba bandeko. To lukelongi nzambe. La mort résiste. Na loba ki yango lobi eza liwa moko touché mais Dieu a permis nzamba ayeba ki te ke non liwa ya maman Blanche ko toucher bato ayeba ki yango mais il a permis. Pourquoi il a permis? Alors on eza ministère na ye moko ida comprendre yango biso to ki comprendre yango te. C'est-à-dire que non biso il faut ka to bonga maka to zaka toujours prêt ou prête à chaque instant parce que vie donc et qui bascule na minute. On nous a informé que nous, le dimanche, il est à l'église. Lundi, il va voyager. Et pour votre information, Maman Blanche a fait le mercredi. Dans 5 heures, jamais. Maman Blanche a fait depuis lundi. Ma garde qui silence. Pour mieux comprendre, pour informer, va vers 12 heures. La mort de notre maman. Et vers pourquoi déjà et bébé Kitty na Kinshasa. Allez-y comprendre. Alors, tu es pour la polémique, tu es pour la polémique, tu es que non, na minute au corps du Christ et zana matanga. C'est notre maman. Bandeko communauté, na biso za communauté moko boye. Et ça difficile à comprendre. Très difficile à comprendre la communauté na biso.
liwa elobela esu bato elongo te. Bota la liwa ya Rafine Tumba. Elle était une femme, ya barando, ya makambo ebele. Mais t'as la réseaux sociaux, est-ce que va changer? Va changer. C'est comme pour dire que non, Congolais. Bon, bah, nous couvre quoi, bah, tabac. Parce que bon, soso les a toujours été n'amino. Notre maman a qui? Bandeko, il faut qu'on y ait non. Ministère n'a pas encore église n'a pas ce qui la compassion. Tu veux dire que non la compassion, il y a beaucoup de bateaux basés belé. Il y a belé. C'est-à-dire que non, plus il y a nombre de bateaux au bazar la compassion, dans la compassion, des nombres de bateaux au bazar blessés dans l'Iwa maman blanche. Tout le monde dans la compassion, tout la famille na yemoko bazar touché. Tout le monde dans la famille na toké na ngamba mobali na o eza pasteur Marcelo bazar touché. Ami connaissance. Yango na soki bozolinga koya koloba biloko mosusu. Soki ozo maîtriser tes bêta peut-être tu te tais. Ou encore tu te taises. Ovandi kimia. Liwa ya mutu comme matière ya koya ko salir la personne qui est partie. Dans notre école, bino bandeko, nga so nazo maîtriser matière té et ça difficile pour na ya koloba. Beta, je mettais dans ka kimia. Mais le coup les réseaux sociaux, ils ont monde moko ils ont ba vitesse moko boy. Ba mbongo ngo so ba futa biso so ils ba mbongo ki ndo ki toye ba te. Za mekaka sunga biso. Ba mbongo moko ezo zangisa ba tumayele. Ba mbongo moko ezo memaka ba tuna mabe. Please bandeko. Ce qui te ressemble à la matière ya maman blanche, to pese respect. Parce que tant que tu as to lobela ngo na ndenge mabe. To miyebe la pe ke no biso pe. Toza ba le 15 la biso to tika la libela te. Alors beaucoup de respect. Façon lobi na mona ki na TikTok ba bemia ki makambo. Je me suis dit yo. Bref, c'était au moins ça. Je voulais juste vous informer. Non? Ndeko moko na ye ko benga nga lobi mama bébé ça kufaki depuis lundi. Akufaki depuis lundi, alors baboya ki ko informer bato. Baboya ki ko alerter. Mardi, journée mobile mardi, zaki journée y a démarche et tout et le mercredi ba yebi keno baso kitana ebembe nde balobi ba informer communauté. Franchement, namoni pa maté ebele à pasteur Marcelo ou abanda kolobela sur moi sinaye et zongi na réseaux sociaux na niveau moko pas comme possible. Eza na moko nde toucha kinga oya lobi na comprendre raté mibali o bakufela basi ba santaka ndenge nini. Parce que moi lorsque je me réveille le matin avec Blanche avant di kunanga pena vandi boye botala ba maté awana. Et aujourd'hui, à subir peine wana ya bamibali o bakufela basi. Alors bref, tozo compatir kaka na église na biso ya la compassion. Ba biso nyonso tolandaka ba prédication na bango. To kiko niye ngote. Maman Blanche kutunga na lela est fort, trop douce. Alors nous avons décidé. Bandeko ba chroniqueur ba chroniqueuse. So aux matière et kene nango bien parce que tant on loba oya oyo pourtant quand tu viens informer les gens n'a ko détruire la personne. Yeba ke non tant yo vandi wana yo posa na jour na yo. Yo posa na jour na yo. Ay. Communauté congolaise, c'est grave. Alors bref, c'était ça, je m'excuse bandeko ceux qui ont BBL.
et bikanzambe ce qui est pesé ça ba ouvert ce qui ba kiste d'ouvert wana ba lobaka so ba kiste ya ouvert ba kiste ni yango wana et bikanzambe et ça ka non notre maman il est parti que son âme se repose en paix. Alors ba bisous, bye bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso.